www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele, poto na ozana kembo alege mboyo lele. Les secrets de la réussite de vos événements, Lovelyz. It's simple. Try and try again. Lovelyz. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service. Merci de me retrouver partout dans le monde à travers www.potonapoto.com, les sites des grands, les sites des professionnels. Ensemble avec moi, votre humble serviteur, Prince Bakali, appelé autrement l'espoir de la presse internationale. Je reçois pour vous un animateur, lui, il évolue à côté des Ibrator, appelé autrement contre-maître. Pourquoi contre-maître? On va le recevoir lui-même, les concernés, pour en parler avec lui. Mais lui, il s'appelle Lumumba, l'animateur du moment. Boyo Kababi à la Saki Abakri, Saki à l'Osso Abakri, j'allais dire. On va le recevoir très prochainement et tout à l'heure là, j'allais dire, pour en parler, en savoir un peu plus. Mais laisse-moi remercier mon boss, l'ami de vous, le big boss, le patron de ce site. Et je remercie également sa femme, Flossie, la belle des belles, la première dame de Paris, les seuls et l'unique code Yamboka, Yaouli Moucheni, vieux appétit naï. Abdul Mvondo, Mvondoske, l'international, vieux appétit naï, Abdul Mvondo. Lissi Balingi. Babi Djika Solo, merci beaucoup à toi. Comme je l'ai dit, je reçois pour vous Lumumba, l'animateur du moment. Bonsoir Lumumba. Bonsoir, Bana Poto Mokili Mobimba, Yannick Onienze, Yannick Makangila, 7 fois champion Axe, Bana toi Paris, Belgique, Londres, Australie, Brésil, Nabo Sainte Morena de la Barrera. Moi ça pembe na habité Wabambo Tebele Wabambo. Alors le monde va partout dans le monde ainsi que Vienna la mine de vont savoir les véritables patrons dans les vrais sens du mot azotalayo les loto toyena siège na bino na mabele na bino ya répétition na lemba salongo bien que za mona commune na kin commune na ngai tant na mona commune na mona mbala mo batuloka ba Mireille et comme ça la grande dame maman nangai et impressionné ça nina oleka encore na site na biso bien que ça ça qui a l'osso ya bakri avant de comme place wana mais au plus sa programme ya mouvement ainsi que ba production bozana ngo bien que bozana studio bozo préparer album na bino qui s'intitule déjà ma plabé na sepeli sous mingi koleka sous na site où ya venanga mosako le venanga ya prêtre ya patron ya kosakanate malgré tout ve mambo dans les vrais sens du mot patron dans les vrais sens du mot patron malgré tout ve mambo de solaire no ve kokisaka ate mena bige shokagi musique na ogela matolo sonité va ebi idéologie toujours ya monde va rêver ça ga ogela ba mission tout ba mo ogela choc sonité ve mambo de solaire no ve na ninga ba kini parler ba lifana ebité ndia be pepele ko les émissions mambo to kitoko toi na studio era ngoto lo ba to na studio o solo li opoto sa succès na ndenge na biso ya usakana te pona micho kishasa bena mokili ba ocha biso ka na studio na bandede ya témoin de boza na studio bozo sala ba répétition to sa ba répétition to vidéo déjà générique moko to tukeli na des générique et tu ba ya ba coach ba kera ba chant ba vocal ba nini yani mambo solo li po biso ne to na moto na minute. Et bien Lumumba sans flatterie batonios tout baotalangai Prince Bakali l'espoir de la presse soit quitté na terrain tant que journaliste d'investigation et à la bonne information fiable
Il y a un siège, il y a Ibrator appelé autrement contre-maître. Place à ça la répétition. Dans mon vraiment, il y a du plein. Il y a du monde ici. Fou les gens et abattu. Moi personnellement, et surprendre oh Ibrator peut-être maman et elle a préparé c'est comme César ils ont il y a 300 200 déjà il y a préparatif. Dans mon plein déjà, c'est que c'est bon. Alors le monde stratégie en Zani. Stratégie à l'égard de Moussale Belé peut tout répéter dans tel impérium dans n'engalem salon on t'a battu Belé comme dans un signe tout qui t'a moi c'est tu répéteras chaque mardi mercredi vendredi baya tribalisme était parce que ça va côté naïe il y a ça moi dans ma tête tout ça dans lemba salon ça tout près il y a ma tête et ça va massacrer ya quartier na ba petit balandi vient na bango baya bu ba ba gitambo makambu te ya wileri na ninga rompo wileri wana makambu ya wana mais j'ai information wana fungo de ba tu mambo ya wileri mais na michore tous les 24 communes boya lemba salon on peut pas comprendre makambu pour na nga faute na micho tout ça absolument mais to comme loko kala mingi te na mikolezo ya. Alors besoin na studio besoin préparer album na bino qui s'intitule Plabé yo obwaki na bwaki pe na sali ba care na sali ba réponse ba mambutu ta ku trouver à former nga sous chanteur babige no ba yo ba pesa ko ba crier belé le mumba mais mbanga ki ozana saki ya cri saki ya loso ya ba cri parce que saki ya loso na comprendre moi qu'on a faire comprendre nos conception un tout petit peu saki ya masanga saki ya loso différence à la parce que saki ya loso ba mbumeza la mike c'est que ça vraiment belé il y a ça na ba cri c'est to tia nombre ya ba cri na même 100 000 je ne maîtrise pas les nombres to tâtonner en même 100 000 wana to pesa ngo bongo ba chiffre wana alors lumumba Batebele ba souffla inga yo oyaki na concert ya wata beta ina rompre des Huileries mais c'est le chanteur la Poulga. Clin d'œil spécial à toi oyaki pono yi baba cri babi idéologie ne zala bon après tant oyi baba cri o molo ba non na zala na saki loso ya bakri. Est-ce que nga penda ba ya tuna pesi bango bambo TV na nga boss live na ebité wa les étoiles bambo tebele na lela bino to nga siko ba guna nga e ba shwana bango te ba shwana bango pe ba guna nga te. Ya banani wana. Ya ba ya na tout ba animateur tout ba repa fina nga wata. On point ba kinga no borete bombo ozwango te ale tata ma pasa libumu na tai na ye olympique tata ma pasa libumu e na tai na ye olympique kaka ko simba ka bana mike tiles bana mike je laisse comprends tasiko ba ligne nga me mara ligne tout et puis ko komisinga ta oh on se a vérifier mais masu na voler mususu na comprendre parce que moninga yi na vanda na ba mise moi trop. Comme moi, on a l'espoir de la presse, c'est ça, t'es pour rien. Il faut comme Isanga, mais créer nos commissionnaires. Alléluia. Yoga ce que logo. Ba maman, bozala na prudence, bosuko la bapo na bino avakolala. Infection. Simba ye, kanga ye, infection. Butu mo bimba lumu, balalite mama ya la musinga vraiment ya suba. Toke, suba. Simba, mama pe ya subi. À la moussi 5 fois, ya subi pe 5 fois. Maman ya la moussinga 5 fois. Prince Bakali ya subi pe 5 fois. Maman, il boit toro. To bomba pardon. Lumumba, oyebi no omoko tsanga déjà na 4 émissions. La mine de Moussagoli, oyebi no Prince Bakali, soit l'invité na attentivement, c'est que à comprendre quelque chose. C'est une émission éducative, une émission de la chronique musicale, mais éducative. Avec moi, l'espoir de la presse, Prince Bakali, je suis bel et bien avec Lumumba sur www.potonapoto.com, le site des professionnels. Alors Lumumba, maman, bazo souba moi trop. Ngote ya biso nini par rapport ya Krina. Nabike ba maman bozana bozala prudent, bosukula ba pona bino avabolala. Keba na infection. Butu mo bimba papa la lité maman wala museka rasuba. C'est que maman ça a infection. Tu éviter, yon te lobi ke ba keba. De babilo on a tout découvrir on a kata plabé. On a tout te blo aplambe na boa blo apambe na sololi makasi o saranate. C'est la chose découverte parce que eza émission moko ba ya Willy Musheni balanda ngo. Et cette émission moko ba Abdul Mvondo, le Mvondo scale international babi Mikola pe mamuke na ndenge ya Turquie, azokota Grèce, Allemagne, toujours na ndenge ya visite. Merci beaucoup à toi l'international Abdul Mvondo. Et mon ami ici Balingi l'international. Babilo on a tout découvrir en té. On a eu ba krina ngane no boa wa rozwa na émission ou ba ke ba PC so ndeni no yele mitalie. Wa rozwa, o yele mitalie ponga zwa na ngamutu te. Ça la exclusivité parce que aweza
force, démonstration de force. Nayambi Lumumba, en tant qu'animateur, a évolué, pour rappel, a évolué à côté de Brigade Sarbati, l'un des grands animateurs congolais. Et il a fait aussi les parcours à côté des maestros Fabregas, appelé autrement Maître. Alors pour le moment, actuellement, il évolue bel et bien à côté de Ibrator, appelé autrement Contre-Maître. De base au contraire, Maître et tout. On va en parler ça avec lui-même, Ibrator, les concernés. Alors, tout découvrir que Oza contre à contre-maître. Contre-maître, tu as le Mambo, na Jira, grand maître Jésus, l'homme à Krishna, Fumugimbangu, grand maître Bouddha, Mambo Nangawe, Bombami Musika. Tu as le Babinati sérieux, aventure. Ou à Rosomitali, pour n'en besoin aucun mokili. Ah, quand on chez Brigade. Tu as Brigade Fazara animateur, tu as Kabola. C'est comme ma polémique. Tu es bien, non, heureusement que ça n'a pas un sous côté Brigade. C'est comme ce qui m'a eu. Tu as Brigade, tu as Brigade à boire à Wang, c'est tout ça, c'est tout ça. Ah, quand ça n'a polémique, tu es Brigade à boire à Bakina. Ah, c'est Bakalo Yebi. Tu es sur la tena Yebite, bâton de bâton, tu es sur la pona bateau bateau la biso. Balamine de fou bateau la biso, alors tu es sur la pona bango. Est-ce que Brigade à boire à Bakina? Et belé. Tangela ta moko. Surtout neti. Bela na ba masana ba ngole ba betongo na ndenge na bonga na kinga na betongo na ndenge na saba ya tuina fina tuina si bela yo boa kan originalité nango parce que ça ya yo c'est que originalité et c'est pas bien que brigade boa kan autrement to comprendre originalité nango brigade sarba linga kango maître alias pela Lumumba ya mwana na vanda nango kitoko ale chatembe soko uta awate bima be uta wapi nenda binoti palin bon. Lui c'est Lumumba, il s'appelle Lumumba l'animateur qui évolue bel et bien à côté de Ibrator. Nous continuons toujours notre entretien avec lui, lentement mais vraiment parce que il est au Yambé, dans moi circonstance quoi. Mais l'invité spécial, vous allez en savoir ça tout au long de cette grande émission, on va les recevoir. Mais sans plus tarder, Lumumba, émission la télé c'est le temps, tout le monde chité déjà, yo déjà vous allez habitué à Ndaku. Information clé, et ça qui est de Luanda. Orchestre, si je ne me trompe pas, même pas une année, mais bon, moi, j'ai déjà contraire à la production Libanda. Ne sera mambo qui ne le père et mon faux soit mon bimba. Ne mambo qui ne le mambo qui ne m'a bépo, toi, bana batu na sima. Toi, bana batu. Batu bazami belé ou bazucha loboko mambo tout c'est les mi bo. Nza mettons à pesi batu pesa la provision. Yemora ebinengo kumbela biso to beta Luanda to na dubendula Atlantico. À part ça, sur professeur monsieur. Chef coutumier. Na chef coutumier pour nazarana maître Jésus Fumugimba nguloma coutumier wana na ndenge ya yo moko to na ndenge ya mouvement po ato sola mama mouvement nga mona nu na ndenge nga ato sola na ndenge mouvement est-ce que yo okokine parce que na yebi que non Sabena ancien sociétaire musicien de Ferrigola il a fait aussi les parcours à côté de Weranson présentement à côté à Ibrator contre maître est-ce que yo okokoka mambo Bamambo père na ninga faute yeba que tous les voyages orchestre ou ngana zana ozalaka ti joue à côté j'allais dire il y a maître na yo Sabina ti a maître ti oh aza ve na ngame na bulo ba masa imo pe bike na abima liboso na yo abilisa pe mokili liboso na yo yo binisa mokili na binisa mokili go ngana binisa no mokili liboso banana to zio ba bazara zara ko bano bazara zara ko ta nani na binisa point ko ta nani to na bima liboso na bango ya banani wana ko ta batu parce que na minute to yebi bato ba binisa mokili ba kunzardo bazana ba Cédric Yamado bazana net mwana no lobi wana kunzardo no ba jijinegi ne betite mwana no lobi wana bima liboso na ye mokili ebi yo za biboya boy tena boya na loba na boya fa ngona ni pona yebi ke non animation mwana zate bato na tangela ba Cédric Yamado waza côté à maître Fabregas maestro aza mwana te aningisa déjà mokili betele so ba Yamado ayeso na bilo mikolo ba bo so ya parti wana suko eza ba cri lo wana eza dégâts eza bien na matoi wana suko ba cri musu ba ko prêter pas ko bengo ende nini Lumumba zone logo boka on ngasko neka na plan V yo kana logo veut pas zo ngo habiter Lumumba faut kumbela ngo boy ngapote nga créer apparemment on a comprendre yo ozobo ya Cédric Yamado ase logo te bongo so ba biki ba taboka Yamado yo mo pe binango na bia te ko bina mabete était pour arriver sur na ndenge miso yo mo ebisa ke non oyebi logo na dégâts et ça bien na matoi pour ba préparer ngo bien ngato ma so matoi c'est pe ne logo c'est que mutema pe une go bina tonga na light wana bango tu ba ko même tema mabe pona bando mo ni tanza ko étouffer bango alors le moment na on a défi au boy Cédric Yamado un animateur de Fabregas les maestros maître ceinture noire appelé autrement ngai non c'est pela osalange loko moko au contraire Yamado
au contraire tengama parce que yende mtabwaka yango salanga preuve nation na défi na ye tengama na skuté eza crier vene so maestro esoebi tengama na ya mo prêtre. Bon problème te yende mtabwaka yango salanga preuve ya ba cri na yo au convaincre bato ba otala biso parce que to sala miso pona bango ne una vana na boka depuis des state crime mundimira te na waki mwa kwa neza mwa conseil eza crime bo éducatif mais kota ce qu'on a goût ya émission na lingela mawale mwasi ya uti ko bota mawala zobo ya maya moto mwasi ya uti ko bota Lumumba mawala zobo ya maya moto yakana beto mai mawala zobo ya maya moto yakana beto mai na bambo mai na bolo papa kande ya fort kanda makasi Tarama wala boyine ma moto. Est-ce qu'on assure que na criant la peine au lega ya mado ou soit na criant na sensible au lega entre. Mais non expliquer clair que moi si so tu bote senga na ba crimes na go boire boite pe na bi que monsieur tele mara ba te belé ba luka tamba o kanga po belé ba na parler na tekela bango ba cri. Et belé ba linga ba o kanga ba so ba émission o. Oui bi que non yo na ba problème sérieux na ba to e belé net banani. Ba animateur to banani. Na ba chanter na pesa na ba vocal. E belé nde ba bongo zo point. E belé nde ba bongo ba sepela ba zo tamba o kanga ba yiba ba mais si bango que nous gérer na komba l'homme Krishna maître Jésus Fumugimba ou maître Bouddha comprend wa meka mitali pour na peine contre maître yo priya wa nga na sambela na église na biso ba religieux belé wana priya wa na église na biso église nini wana comme on église na biso so lingo ya we komi na kini ba la église na biso moi bi na Lumumba na yebi un peu moi kala tant que chroniqueur de la musique et puis animateur yo animateur Naïba qui est à côté à Brigade Sarbati, là où tu avais commencé ton carrière. Également à côté à Fabrigaz, mais Lelo Oyoyo, osa à côté à contre-maître Ibrator, contre-maître. Mais Namoni n'a remarqué l'homme pas na yo comme moi t'es trop. Dena aboué balubaga il faut ça si senganda aboué bakabele ngaka. Mukile ebi ba pianga ka ndabe na jipwana ebi eloko elianga ka nde balaka ba carburant ozolela ba mosako libatina ba ya Willy Musheli batinda ba mire komisa ba Paola London denabe na tiki ba na palin la na taxi mukile ebi ke Lumumba impolo makambo yangande comme ça tete na ntena zongi sina oke bat musuba linga ba kotola ba kinda kwa nganga ke ba sa sala nga sambela na église na biso soko yo wana pe bolingo to sola kitoko. Alors Lumumba so vandi lelo to mi pratiquement sur émission na biso une dernière question. Ce que vandi lelo cri na nini o esala go vraiment plaisir ya yo kango talima eloko vraiment yango ne makambo neti cri na boke pa fena ngasa ba cri na sono yo ngisala nga mama na mama ale ngoya o na lelingo ya mama ba chinois ba kosa biso bango basala souvetement na tango ya kala to bandaka kolata lingwanda mama poto bomba kadavere poto bomba litringini poto bomba mayeno morena na leli yoke baina ya sarba zambe ya sunga ya sarba ya kende liboso baina arrête musique to vanda na binu boyoka 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 boyoki Lumumba ya mwana naza boyoka Bozoka ngai l'homme Krishna Fumugimba ou maître Jésus mambo na tika na balé na bango po ba yebi Lumumba makambo. Merci beaucoup, lui il s'appelle Lumumba, animateur, il évolue bel et bien à côté de Ibrator. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien avec mon invité, lui il s'appelle Lumumba comme il a été présenté. Alors pour mettre clore avec lui, tout baotalo na poto, la mine de Vomosakoli, Oaza Patron, le vrai responsable dans le vrai sens du mot, Babika la trotté, S7 Souana. Merci beaucoup à toi, la mine de Vomosakoli. Moi, je na bato batali et puis programme et mouvement pour qu'il y ait clôturé. Bambote na pesi bambote tout na ve nangana nu Mosakoli ve biloko na leli fo na pesi bambote na bayo tout ba na tekela bango bakri na bayo tout ba na pesa bango ba vocal na que Cédric Yamado aleki yo. Mokilinde yeba bien que bango pe ba yebi ke Lumumba mambo zo lobo emo esika za na parler na lobela yo ye mo ga yebi ke lobela nani na lobela ye na tani caméra nani wana tanga kombone utu mtu to boyo tanga komoto na ba problème na tina poème ne teni yo ne mtu ngo kom c'est moi na ana webi te go banga ngai nene nga faute webi te oyo kate ya oyo kisha se bi pardon o clôturer na yo alors ay logo te na pesi mbote na fe na ngai ya nig masa na ngai ya nig makangila ya nigo nyenze venanga die dingwe na Paris
napesi 7 fois champion charisme Abdul Vondo pe otala yo pe nanga Abdul Vondo fe bo benganga te bo tikanga mutuka dans la Turquie abeta kala trote Allemagne et puis Grèce mutuka nezo lianga tande kuna mukeme na dimine carburant nango ya likolo ya osakana te napesi mbote na motema mabanzo makambu morena de la barrière moi sa pembe na yebike kala mingi te na ninga bakini dega kwa osakana te mbote kana bana to poto pona ozwa ngamba la moko pona na studio nana na studio so bengi to comité na robwa te mamba lisolo plus 240 ya Willy Moucheni code mboka bambote belé 82 16 74 79 plus 240 ya Willy Moucheni 82 16 74 79 mbote na bana tout ya monde mbote na bana to komina kilingo la baumbu. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Lumumba, l'animateur de Contre-Maître Ibrator. C'était le réel plaisir pour moi de le recevoir pour vous. Alors, merci beaucoup. Continuez toujours à s'abonner à notre site www.potonapoto.com, les sites des professionnels. Ensemble avec moi, votre humble serviteur Prince Bakali, appelé autrement l'espoir de la presse internationale. Je remercie infiniment mon boss, Lamine Dovo Mosakoli, ainsi que sa femme, Flossie la Belle des Belles. Merci également à toi, les Sel et les Nico Diamboka. Quand on a Moko, mon vieux de tous les temps, il y a Willy Moucheni, l'international Abdul Vondo, l'international Abdul Vondo, Azopé Mana Turquie, après Turquie, à Allemagne, après Allemagne, à Grèce, après à Zongelinga Anakin. Parce que tout ça, maman, Bouinae, moi qui le comprends, merci à toi, Moses et compagnie, on a staff Nanga Nenge Akin, Moses et compagnie, Coco di Coco Centre-Ville, Gloria Menga, on a staff Nanga Nenge Akin. Merci beaucoup. À la prochaine numéro avec le même plaisir. Au revoir. www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec Lamine Dovo, babi moto epela. Moto epila na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Les secrets de la réussite de vos événements, Lovelyz. It's simple. Try and try again. Lovelyz. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service.